Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ata beaucoup na libala te na relation monté mais arrivé pour une fois moi ce n'est pas nous kotakino, ça t'est arrivé aussi? Non, moi c'est kotakine, ngai non. Mais comme il en a déjà dans une relation mon corps vraiment c'était très sérieuse, pendant une relation sérieuse. Donc ils avaient une relation moi comme qui déjà presque la marampé à libala, maramou tout mais sauf que le gars en question azaki na moi si mais a bombé la kazaka na moi si. Bon comme on linga aux États-Unis, nga naza poto yo, na yebi vraiment bien té. Azulé qui n'a collègue dans les États-Unis comme ça, bien aux États-Unis, sur la peine avec n'a pas me ramener sur les petits ma petite sœur elle est mariée aussi. Donc ngai moko sikoyo après kana ba investigation ya makambo komi penda pembeni po ba yo mona siko famille, ndé na bi bon dans sa no investigation na nga très bien. Ton a sali ba investigation na nga boye akosanga makambo susu venir ko découvrir na bana na ye na découvrir na moi si yango bazala donc c'était un peu compliqué. Ça te fait comment on a quelque chose qui na boîte qui na bas Jonathan regarde prise au petit côté moi au moni de robal moi fukami à la moi signalé na yebi no sensation na no yeba ndeni ça me fait comment okuta na moi déjà okuta na ngo ebele to mona ngo après suka ndeni esala ngelo ko teni shoni fois ngo après suka ndeni esala ngelo ko teni shoni fois wana yonde sentena chata zemileke wana yonde sentena chata zemileke tika batu yoki mutu akomona ke aruno koli soki famille na ye moni ke na qualité pas de problème est-ce que nga na vivre pour bato bazotalanga pourtant na kotela kati ndako libala na makamonga na ndomona ye mutu wana so mutu ko traiter nga ndumba po ya sepela traiter nga ndumba so mutu ko traiter nga ndumba po ya sepela traiter nga ndumba is a problème ko la telopeka ya bandumba ko la telopeka ya bandumba ko bala pona yo te so c'est là que po ndo vivo bala toko bala pe pona yo te. Ah on a déjà quel âge? Na koloba âge na ngate âge moi c'est baloba ngote. Pas lingi wa una parce que yo ngana to so comprendre te chuku ndé ça veut dire que expliquer na ba tu bien. Chuku ça veut dire que vous n'avez pas lelo aye mususu mbala. Yo za na ngate. Na pesi na biyo te ba fille le bonita ka. Chuku. Leke chu. Omoni. Ne boya tamu. Oh yo za. Dans ma bala non to banda. Combien de personnes au bazar ma bala on peut bazar heureuse. Tout le monde peut ma bala ngoti. Au bali libala be to mona ba makambu bolo. Abso hotel bi ah na raison na kota suna ba prière peut-être nzamba orienté nga bien moto ni na koko s'engager pour la vie parce qu'on a ko bimisa kuna ba photo moi si na ye na vie mais attends. Ah ça vraiment père de famille. Et puis ça passé en église à na bomba église na chele la c'est. Non église ni. Té na bomba église na section na États-Unis. Na bomba Dengan ça pas ma pasta. Ouais. Donc n'est pas ah moi c'est on doit ta foulard. On a déjà ma prière on a ça moi. Et que moi si paye à Mobali. Pour sortir des alliés moko ya ba 5 organes d'essence to seigneur combattre là. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, ekota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangu. Tine yali, poani, kuluka njete, esa la bilo nini, Déborah. Mafuta Déborah, esa imi la plante naturelle. Mafuta Déborah, ekati bango baoba. Mafuta Déborah, ekati, kata. Bao. Mafuta Déborah, sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Déborah, kilelo. Ba vérité.
Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo les Iba TV, balandi ya Kevin et Panda les Ketchou, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopandi Sango ya Solo, le jeune producteur, merci à tout Botala ka Congo les Iba TV, au bout de émission Nabiso, ba vérité, oyambela rabino, ba musicien, ba artiste et comédien, ba journaliste, ba tout qui au les kanakati ya émission Nabiso, ba vérité. Ba vérité, autre ça plus bilan ya année 2020, côté Kabiso, nous en a 2021, autre ça plus, ça y est, bon, mon kala, mon sauté après anniversaire na to ko zoyer to ko sola ke ba kiti akenda wapi ayo kana kaso mingo ba msabi ke akota libala ba mswabi ya bala ba mswabi ya utaki ko bota ba miso akoma koma ne femme d'affaires ba mswabi akoma na to ebite to bon na kati ya ba vérité ana kati ya Congo les Iba TV avec Daruna ba miso be ngoda so za fia bozui fio zuaka ba benga mo ba da eza so ba dada ada Bah, ça veut dire que tout ça, mon salon qui toko ego c'est ça tout batala rabiso, loko la da chichi bola. Il pas une rabiso, loko la da Nathalie Fiki pour monter ma papa pour le Fiki pour le sponsor de notre émission Ba Vérité. Oyo de Nakati Congo les Iba TV. Et ça l'émission Nabiso Ba Vérité tout et Kati aussi. Et les Nakati Congo les Iba TV autres les Lonada Aruna to soigner plus les passés, tout ça plus c'est membre de en 2020, tu vois Aruna Kenda, puis on a rassuré tout le monde n'a pas peur mon nene boto baté. Tout le monde graille mon akati ndaku. C'est quoi ça? Pour te éviter tout le monde tout le monde le côté dans l'annulation on a catch Tony le moko flou mais ça toujours ya momoko, tu vois on a kati ya Congo les Iba TV. Merci Naya Odi Moucheni et alors mon pièce rare. Na pesi mbote na si ya Molex aigle noir na pesi mbote wana toujours na pesi mbote jusqu'à bazali pe na bosanité les sous parce que tout bolinga Kevin et pendant les questions papa pour le fiki pour FBT misalande aux en na partout le monde entier Chine Dubaï partout Suède États-Unis partout ça na tout na mbongo na kin na agence na biso ya FBT misalande au bomona maramu ça qui tout tini mbongo na 9h pe na 9h10 9h10 aussi et papa pour le équipe pour maramunio ce misalande FBT kitoko nazana lelo daru na ça fait un bail tout le monde a sur la télé na bisoté amuna na sous-sauté tu na toyeba nanu réellement si c'est quoi kenda wapi amuna na raté pona nini pe to yeba maramuzo de kana katia culture na biso ya mokili ndenge ezokende. Bonjour Aruna. Oui, bonjour Kevin Panda les bonjour na balandi so ya Congo les Iba TV, c'est un plaisir. Il y a le calususu awa oza ndakunanga. Sushi zanda boza parmi bato to banana bino Congo les Iba TV. Boza parmi bato ba baleka kati. Batali boso na kati kati na boza en plein te mais Aruna leka na kati le ça bato. Ça veut dire qu'il y a important c'est ça. Mais chef ça va? Oui, ça va. Bonne année nous. Merci beaucoup. Bien habillé. Merci. Aruna latte hein. Aruna Binzambe. Bien sûr. Parce que tout ça va émission Nabiso et pour moi on a toujours na prière ba rota la biso soko fumula émission Nabiso na prière au CP ça va ba rota la biso siko. Merci Éternel des armées, une de Zanzambé à temps et à circonstances pour permettre à ce que Kevin Panda une équipe de à Congo les Iba TV baya à nanda kunanga pour passer interview. Merci parce que peut biso souffle de vie tout moi lui sous mingi tozalaki na bango tolamuki na bango misusu mpe tokoti na bango année 2021 bakufi na biso tozwi grâce wana ya komona na susu mokolo lelo topesi yo merci émission du début à la fin ozala na biso pour succès na biso amen. Amen. Aruna namoni une assistance ya Dani Senda namoni pe notre caméraman Jonathan Dario le caméraman le plus frais le caméraman le plus suivi le caméraman le plus célèbre pour l'instant dans les réseaux sociaux Oyaboy Amela Poison Italingate et assistant na Glody namoni wana pe azako assister biso toujours partout ça tozalaka. Daruna ça va? Oui ça va bien les Kedjo. Pourquoi absence Aruna na YouTube d'abord? Bah absence nanga vraiment ils ont comment je peux dire ils ont quand même un peu beaucoup lembe ils ont vraiment teke loko moko boyo vraiment ça la kende na mona na tena comme rare mais un mot beaucoup lemba tu vois des fois on mélange ba misala mususu des ça là un mot beaucoup lemba mais on répondra bientôt là. Voilà, merci à bien Rozongane, toujours Kalaté. Aruna tout le cas mois année 2020,
Oui, nous, année 2020, les qui n'ont des positif, négatif, les qui n'ont des musala nano. Parce que na musala tout baki musala qui n'a noté au monde na gité, na vie réelle d'abord à una 2020 les qui n'ont des. 2020 les cas qui bien pensé par rapport à la pandémie où ils ont monde entier. Donc les gars projet belé au bazaki na moi pareil na zaki pe na projet na nga au faki na réaliser on a ça là peut-être voyage pas déplacement ils ont annulé moi on kende ezate ba te yo mon coup de ça bozaka na visa on peut faire kende donc covid kande ça là ki ba ba kende ba te belé bazala za na ba projet ouais ça là que ba voyager ne tinga na voyager mina ki la Chine mais ça là que moi na kende ezate par rapport à covid. Donc, par rapport à Yandenga Moussala, il est qui bien parce que bouleverser le programme, na calcul et surtout que na voyage, il y a battu belé mais sur le plan positif, les arabes qui n'ont pas ce souffle de vie et belé va koufi, tout le monde a mort, comment va se compter va bibembe va se koufa mais biso to frôler en haut to côté 2021, le 26 janvier donc côté positif, na kolo baka côté souffle de vie. Mais côté vie, société, en tout cas monde, nous sommes vraiment reculé parce que nous sommes frappés d'une manière ou d'une autre, et frappés par la donc je ne peux pas dire que 2020, les années qui vraiment qui toko. Non, les années qui ou vendu bozo, ozo sambela zambi et comment la souke katanango pour toko tata 2021 la surprise nini, oya malamu o nzambe a bombé biso. Non, je ne peux pas dire qu'ils acquis vraiment qui tournent. Voilà, on Zambé a bombé lui soda ou na lilo tozana yo salim so plaisir na 2021 oyo za mutalibo Sophie aliboso internet dani oya koyamba na ba journaliste parce qu'il y a la variation semaine on a le fille toujours ka ba fille internet ou parce que les jours de kana 4 ou ça la 4 c'était mais il y a des gens au babi ba isa kinga le kechu aruna vraiment 4 na ye vraiment toyeba ki ngwe bande ba tala ngo vraiment mingi te bazana pour ça au bande la 4 est-ce que pour mettre ba peut ko le caler sous na 4 pour expliquer bango réellement na parce que ba tenga kinga yo so que da aruna fa le ka sous na 4 mais vite oya na plateau. On va na kit na divan il y a pas de problème to les cannabis sur la carte il y a pas de problème pour la bateau balande qui soit to pour na bango to légal sur carte to ya voilà tout ça va vérité à notre ligne la vérité parce que tout ça en 2021 c'est des vérités tant où ils ont travaillé aujourd'hui les commandes na rate réseaux sociaux internet on va passer comment bah tuning aujourd'hui on a qui va ko travailler so va ko travailler YouTube on comment YouTube a kala na lelo o ya 2021 c'est ça qui n'ont donné na moi. Bon, en 2020, YouTube, il y a celui qui YouTube a calé bien la matière nuance parce que YouTube a calé ma chaîne des arabes est bellété, ma journaliste s'appelle Internet Bazara est bellété. Donc ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens qui nous suivaient puis les qui n'a pas tout on est peu ko sungape batu mingi parce que to exactement to vivra pour na mbongo ya bata poto mabanga te mais quand même que bato pe ba soutenir biso na msala to sala kata na conseil ezaka ko soutenir mutu ezaka mbongo te sous prochainement to bongisa bona mais to ko mona ke tama ba anti valeur ekoti trop na internet et yo sa maké eza pe na sur YouTube akala na lelo eza ndenge motata pe ba revenir na onde pe ezaka YouTube akale futaka boye sala ka boye eza sum ndenge moté pona ba anti valeur ekota ebele à YouTube. Donc c'est ça. Oui, pour moi je trouve que YouTube oya kala ezaki mieux par rapport à Siko. Mais n'habite la question posée que batuni va travailler qui au monaki va se pesa qui au Jonathan et après batu va se pesa qui au 2020 au monaki vraiment pendant na travailler dur ba ne va sai musala kitoko ou c'est parce que malgré aux autres au bazo bosser ma kitoko. Ah la 2020 batu va travailler mingi. Bon nalinga siko bakezo tamona wecha batu ba polémique en fait ya ke na sala ki boete na seki boyo tanga mo mutu mususu te mutu paza mutu na mususu et obimake tanga ki ngate je préfère pas vraiment autant ba kombo pour éviter ba félicitations à batu nyonso ko ba travailler qui bien félicitations à batu nyonso o ba travailler qui bien na 2020 na 2020 batu nyonso ba travailler qui bien. Félicitations à Bango vraiment. Il y a les lots, nous sommes traités à Aruna comme une fille au lelo. Disons, va traiter peut-être à Aruna Kimaki, Copa YouTube, peut-être aux gens qui désespérés dans les camorbo ya bolingo, aux gens qui choqués na bolingo, peut-être au moni, aux cola, parler qui va zo bala.
te toyebi te batata kuna biozaki choqué na mot c'est ça ou aruna kimia YouTube bon ça oza choqué na monde ekimi so YouTube parce que YouTube on des mobile na parce que te mobile pour soit disons mobile moko boya poto les gars le bino na ngi so sala YouTube te tika YouTube yo la tika comme zo en charge memi au Chine mo Chine ozongi boko ça sur YouTube te omoni que yo bongi na yo yo kokino mbambi na mère chef ba so ba milio ba tumbu tulo ko nyoso ya somo so soit yango pour faire que tika YouTube parce que pe soit disant déjà ngaki ya bala yo c'est exactement ngomoni nga ba blog ana eza ba blog mo ko bangsanga te ki ya mobile soki auti poto aye apexé pour na mobali ceux qui na comme ozono bato bayebi quand même histoire na nga bayebi Lorette o ya kala peut-être avant YouTube bayebi surtout ça bato mo to linga te ko ya ko se faire vanter sur YouTube voilà ko se faire vanter sur YouTube que on la sakenga na za bolinga non faire voir quoi c'est ça na linga bongo te mais bato bayebi nga bien tout ça na dia du dozale na kin jazz tout ça otambwa naye ayebi quand même moi masolo ndam ki ya bato peso akute na bango be babete masolo na nga pena mo pa yo ki ya peut-être jazz ayebi moni a déjà rabato wana te mais jamais mobali moko ko ya ki ayebi sanga lo balanga ki o aruna tika musala boina yesa ko ya bande bien na bikeza ngamo bolembu tango tala msusu ke olandela makambo olandela bona YouTube lisusu mo ke temps et simbate ya ko combiner nyoso mbala moko oza yo moko kende na olandela makambo msusu boye apose ya susu na YouTube et tateme o eza musala na nga attention na sali une année na tourner te na ozonga kaka au preuve déjà la semaine prochaine bato ya beaucoup na Lisanga Force TV bakuta ba émission eza wana donc déjà na sina zana batu na nga déjà auto to sana ba émission na ozongeleza te ke mobali moko boye avant ça ki ngobende nini po YouTube na oboya soki mobali asalinga problème de ça ina ki ma YouTube pourquoi mais ndeti ozaki mobali mona poto peut-être ça uzape baza ba engagement mo uzape na poto o apemela ka YouTube te ngai déjà so na mobali so alinga folinga musana parce que mobali pe ba koma olinga mwasi azala indépendante moi ça ça la rateka dépendant aka na ye YouTube o eza musana biso ya onde sala ka ke soki na ozwa 10 francs na zo na YouTube siko mobali akoya kopekisanga YouTube est-ce que vous en charge à 100% parce que oui bien sûr mais bali bazwara na bango pe biso basi en charge à 100% mais bali linga kaka on charge à 100% vraiment on pose à utile en fait est-ce que M sous bon chéri na mbongo te siko na peut peut-être mbongo l'autre journée l'autre mardi ah oui peut-être que aruna na peut so mbongo vendredi mais na camo d'urgence ou peut-être il faut na régler tout de suite bon akobi sanga bi bon chéri na mbongo na wana ozanango longola na nous ça nous prendre comme ça na otinde lo na opesa au vendredi pour remplacer ba comment linga pe basa vous êtes qu'est-ce qu'on vandi boy wana loko sala te non mobali malamu jama ko pekisa moi si musala asala ka yebike yango ndezo ko tshele mbongo à part ki ndumbe peut-être mais déjà ce qui mobali va proposer bala yo parce que yango yo tikere mobali pas proposer mobali yo monaki sika mobali a proposer nga libala alliance omoni baga fiancé na maboko na ki mobali moko proposer nga libala oh mais c'est va cause le makambo toni nango bon siko baton ba les garçons ko panzo sango na Paris kuna panzo sango na Château Rouge apatio sango aruna boye les garçons so panza sango bongo mais ne salonde comment ke bali ba ko bala aruna babi bokoli boko bala te lelo babi déjà bana série 9 ba koli les so boko tsino ba 80 babi bokoli ya makasi a proposante mwana te non tanga ngona bisapi ba kisa mususu célibataire kaka bon bala journée il propose à moi aussi balati le on libère les apétés beaucoup koko on a coli combien na coli combien koko lango o bakabato o coli koko la combien koko lango eza âge eza ka chiffre poko mona pe mutu so aza mona mukie maza makanisa mikolo musu pe mona mukolo ma o raisonner kwa mona mukie koko les années âge eza ka chiffre eza chiffre ko ba les ana date eza na âge te o ba kata âge ke donc mutu ndenge eza wana soki oza na ba 20 ans de mois s'il faut bala non âge ko bala eza te ke eza na âge moko ba limita mutu fo bala combien de personnes oyo baza na mabala na mabala non to banda combien de personnes oyo baza na mabala on peut baza heureuse tout ça mo pe ba mabala ngoti o bali libala be to mona ba makambu bolo abso hotel na raison on a kota suna ba prière peut-être nzamba orienté nga bien moto ni na koko s'engager pour la vie parce qu'on se marie pour la vie maintenant bala te pona sepelisa moto azota la émission YouTube na bala te pour moto ya ko cha commentaire wana aruna okoli bala même si moto azo commenter wana yemo kutu to bien peut-être est-ce qu'on va proposer déjà que du bala ouais
ce que ça va proposer na bal fona yoloba ko proposer ça ba bali yote ce que ça va proposer na yoleka ba proposer nga libala non pourquoi na sambela non libala yate yozala nanga te non baliki bazo bala to moni photo joli ça wana abali na mobali libala kitoko toke on a dit robe ya soirate ya munene kula to boso ya Deborah Bwanga so yoli bala wana non mais attends moi pour moi ceux qui jolissaient à Bali félicitations c'est ma petite sœur que j'aime beaucoup so Deborah Bwanga Bali félicitations na bango ba Bali mais il y a des compétitions T dans le binao tel que je suis ici je suis très heureuse naza heureuse makasi naza bien naza na muto alingaka ngai tokobala na oui donc biso moko toyebi peut-être déjà proposé te so ba proposer na oyebi sonete on a pena la no famille na nga kutu pe na yebisa bonte po nga na makambo ko proposer te na bandu panza so po proposer eza libala te faut beaucoup prier te yo ne beaucoup prier po ça mo bali obali oza mo se obali te yo pe faut sambela voilà tout ça parce que il y a des phénomènes autour na toujours les gars faut dans ça la courtuini dans les cabanda kwa tunioso pa singa leke tu akuna ndako munene oza kata chambre salon na kata ndako oza na mwana te ovanda yo moko tebité ya des ba protéines ba on a ce qu'on pona bino bateau bo résonatoire quand même na 21e siècle les kechu ce qui ils ont posé la question vraiment non comme moi pour toi tu crois que être marié des avons toza heureuse na vie être marié ne la c'est que mutuno oza heureux ou bien oza heureuse na vie non. Combien de hommes mariés on a mona mutoza bali bola zonga na ndaku na ye a préféré msusu zonga na ndaku te afin no place moko boye l'excellent no tamoko boye mais vous au marié makele na ndaku ileki moi ça tchanga makele moi c'est pas libalo moi avandi boye mso avanda mobalo na sina bana vandelika bana combien de mabala o eza o ya modèle wana so mona boye olandi photo bo tcha na réseaux sociaux kene ko kota combien de couples to mona ba réseaux sociaux to bi couple na réseaux sociaux bazaka nde en réalité les tu ba tu faut ba longolelo ko na mutuke ke po mutoza la heureux boza la heureuse boza na libala non Nzambe déjà le bail qui n'est pas bon que l'homme soit seul oui aye bien ayebi ke na za moisi un jour na ozala moisi ya mutu na ndako mais ça te que les gars tu sois tendre nga micro no ba nga boye bien batu baninga msu babali nga il faut na bana komicha mawana ko gêner nga ko gêner le côté kiti munene boye ça na mukolo na ngo oui et ça problème te et ça problème te les que moi ça me dérange pas tant que je suis heureuse na ozala pe deuxième femme mutu te mais tant que je suis heureuse pour moi ça me va. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe Mtalobio, Aruna Salaboy, Aruna Rubala pour Nabatu. Ça te dérange pas comme on a quelle carrière bro? Et carrière et ça. Moi na kobota makaka, lona bota mona ondeni. Yo bota pe pour mobali. Tu peux moi si c'est mi bota? Moi c'est mon émission na. Tes émissions aussi te plaît, mais yo pe bota. Non, c'est que c'est stressé na télé que tu. Vas-y alors. Je t'ai dit que kobala pour moi être heureuse eza na nga moko. Eza te ke mobali. Mobali aoya na second plan. Donc pour la la heureuse faut na bien moko. Et puis avec la prière, Nzambe moi bien orienté peut-être na cause à 5 proposants. Je peux pas pour qu'il n'est pas il faut na bien orienté savoir avec qui je veux faire ma vie. Ce qui muto romonake aruno koli, ce qui famille na yemoni ke na qualité. Pas de problème. Est-ce que nous allons vivre pour bateau bazo talanga? Pourtant le côté la kati ndako libala na makamonga na ndemona ye mutu wana o mona na kwa nous zolinga ko mona mabena parce qu'il y a des bateaux mususu danisi. Non. Écoutez mon bali pas lingi wa una parce que chuku ça veut dire que expliquer non batu bien. Chuku ça veut dire que vous n'avez pas les lois ye mususu mbali. Yo za nanga te. Na pesi na biyo te ba fille le bonika. Chuku. Lekechu. Omoni boya tamu. Oh, yo za. On me sama. Yo za na problème na batu bien ndeni. Nza kwa bobala. Oh, toko bala me pona yo lekechu te pe na poso balo chamo sita zemi. Baninga pe baso bala. Fa sa babala, ba France mai babala. Baninga no mibali. Yo pe ba mwana mki ajini. Mwana nona tada na 31. Mwana mki ba na ajini. Mwana nona asa koma na 31. Mwana mki sa na ajini. Yo za 20 ans, on a 20 ans tele kechu. O le cas de donc au koki ko bala. Mobala problème mais bien. Moi si azape na problème te 21e siècle plutôt. Longola biloko wana mutu na okeno pour que mutu azala heureux, azala heureuse et ça il faut azala mobali.
to mona ka bato bazo bala bala ni mosa mobala suka mobala bomi mosi abeti mosi pona zuwa na lobi te que ba mariage nyonso eza mabe non je n'ai pas dit ça je connais des gens nazana bato pe ba bala pe bato tala hotel pe couple na bango pe en fille lobi ah te bato vraiment baza heureux ngai pe nzamba sunga ke mobali na ngai tanga ko ya bala ngai pe en tout cas to vivre to ça la paix lokola bango mais eza toujours des cas positif et négatif. Alors, Aruna, ça te fait comment on a quelque chose qui est na boîte, qui est na bar, Jonathan regarde prise au petit côté moi mon de Robert moi Fukami à la moi signalé. Na yebi non sensation na te no yebande ça me fait comment. Okuta na déjà. Okuta na ngo ebele to mona ngo après sukandeni. Et ça la ngelo ko te ni shoni fois. Wana yonde sente na chata zemi leke tika batu. Yo chata zemi. Chazemi. Aruna bobala. Chazemi. Na ko bala pona leke tuta. Mais oyemo ko to chazemi te. Chazemi. Chaz bala kas. Opesation moi c'est chazemi. Tout ça nous va batauna et ça la ronde le quand on a que avant de aller sur une alliance. Et ça la ngelo te. Yo déjà arrivé là pe. Mais na bala te skoni est arrivé là. Que ça arrive, tu peux fier. Que tu as nous na famille personne là. To kata kali kama na mkuse. Esa ga nous na famille. Tula oyo. Ça probabilité na ndimi ko tula. C'est ko tula on ndenge na ngako c'est ko tula za la boy. C'est ko tula ngo kitoko penza. Oh, ke wawa kitula. Ah, les avoir bien tout ça na una parce que ça dit moi. Non ça va donner non ça basse il faut pas bala. Non ko bala pona leke jute chazemi. Mais ba tata chazemi. Oh nga chazemi. Mais oui, chazemi. Je peux bala. Na bala oui. Nga bala chazemi ya. Ah on a tout fait comment votre travail nous va faire bandumba. Vous banda ka mine ba fixa mi. Femme seule na bandako. On ça dit non que bandako na bino. On ça marié te na tambo na ndako. Nena bandi na yo boy. Le ko mona pa tani pa bine. Kama tunyoso. Tako tambo ba filanda ba fit tout. Oza nini tena ko tambola. Tu fais comment on a que ba do traîner bandumba. Ba maintenant on va salle de passage. Déjà forme ndako na déjà ndongo yaka boza janda ko boza salle de passage maison de passage déjà. Ceux qui m'ont retraité ngandumba bon m'ont traité ngandumba parce que leur longo la kindumba ya sa tchenga na mutu. A traité ngandumba. Moi je m'en fous. L'essentiel moi na yebi on a et puis pe na bangala, on a 25% pe kota bangala donc na bangala pe moi so abali ta za ngandumba. Donc, si on t'a traité ngandumba, pour y accepter la traité ngandumba. Ils ont problème. Oui, là tu l'opéka ya bandumba. Le comme yokoma fashion police. Oya barake, oya ya bandumba, oya ya batoué. Ah, les tu t'osane. Mais c'est bon, toi la quand ils ont sunga, il sa papa so tala papa tala biso. Tika ko pesa papa message, wana message ko pesa été tika. Yo na famille na so sana noko, tinda noko. Ah, bali déjà, on va les battre déjà. Tinda noko. Eh pardon, ayo bossa biso famille. Voilà, tu as ça des bons choix dans la série 9, série 8, on se fait là parce que comme de trop. Moi c'est manda ko munene besoin ndako munene. Oh, c'est quoi ça? Bon dit bon, est-ce qu'on a pas na kikuku? On a pas ndako mkiebwe, oza ke monda ko. On a plus de 1500, plus de 500, plus de 500. On fait des ndako. Les ndako na olala. Yo bi ba jeune garçon a joma sana moi studio mo boy, achamo ba basket na tandaka na mirbo. Yo besoin ndako munene. Je suis avec mes frères, mais avec mes frères na nga moko yo bi bato na fana na bango. Te na moni mutu. O moni mutu mo fo mona bango. Chu. Ndeni ni wana, explique ngo bien pour na comprendre te. Wali boma yo bi. Merci à tous à télévision. Nazalo na da Aruna démarche zo sala bo bala. To ko bala pona yo te. So c'est là que pour ndo vivo bala. Toko bala pe pona yo te. Ah on a déjà quel âge? Na ko loba âge na ngate âge moi si baloba ngote. Yo ka ne mo ambila pe loba te ba tout na ka moi si âge na été. Na loba âge ngate na loba mutu mo ya ka wana. Okosi a repesa plus ou bien on pesa moins. C'est quoi bon? Je suis adulte. Na mkolo, c'est ça, l'essentiel c'est ça. Âge moi si ba tout na ngote par politesse. Ba tout na ngote. Le yébi marambano yebi ngote. Donc on a informé déjà âge moi si ba tout na ngote. Tu as quel âge? Ah, parce que nous achève pas ça ndima âge. Eh, pour na rope ça fait âge muta boy na yango. Siko, mutu mo mona yebi ke na mkolo na mo amketa, na mo amketa. J'ai pas 20 ans, j'ai pas 25 ans, on a mkolo na plus de ça. Alors pour eux tout dans âge na. Combien déjà de bateaux yamba na katanda quoi? Ba ko rapport bazape?
battu c'est ah pas là les mois 2 jours 3 jours ndako na nga za ndumba te leke tuna bando koyamba na sens wa bon na kina ndumba na sens ke ya ko banda ndako na nga na poto bika de journaliste ngai ndako na ngai poso boy ba preuve ezali te yo kasi lokwa yo zaka na batonga poto yebisa bango batindelo preuve kasa pour au balancer no na pesi ko motorisation ba jeune na poto za na ba finance internet za ba chambre na bo kango tina ba photo na ndo tango ba ndako ba tu démarche na ngai samedi prochain pas business na ko tambola partout pour ko ba ndako ba bah oh début nyonso ba tu nyonso na ko tawanda parce que c'est bien mais il faut zaka kanza masunga kaka aona bia za ndumba te botata ke ndumba youtube muta pekisa ki epete maruna de to muna 2020 za ma bebele komi bandiko na biso bele ya basi na mibali affaire mibali ya poto na basi ya poto surtout na ba comédien pe na ba normal pe comment tu basi na ba comédien parce que eo e comédie bango lelo moni ba fille bele so abadi ka mobala bimeli mobala batu moi c'est abatu likamwana na journaliste pe o ni na bato ba dossier ko koya rebe yaki pe na biso nani Deborah donc ba photo tambola keke zonge to bi yaki bongo siko biloko bongo oko ba netini comme conseil idée mais ba na baso ba ko linga biso ba kin ko ba on netini bon les enfants la conseil monter na ko pesa sauf que mutu nyonso azala na passé ne peut-être ngai nde naza boye mutu akoya bala ngai par exemple naza pe na passé na ngai msu naza na ex mo to kanga ba photo emsusu mutu azaki camarade ex na ngana yebite que ngana ex na ngana to kabwana tanga moni ngam su na bani na mutu abi oh mais oza mosa masa ngaki bana ndene emsusu photo na a balancer pour lui emsusu yebika emsusu to zala rakaka omoni mususu pesa mibali mususu pe baza ba malin ana poto kuna abala na ye mais aye susu aye ko ambrieka mwana batu déjà biloko moko sikoyo. Je sais pas comment on va faire parce que mon bal a na pote oza a okoye ba pendenge nini. Bo mi be msu ba zaka pe très malin. A cause a pas so la no boye. Am su na moi si ba fana ndako mo me moi ça sala msu na tongo ya sala na butu. Tango yo na bo so na butu, era zaka na musalo bien soit moi ça sala na butu. Ayo bo benga na na butu na moi ça sala musala ye mbala za na ndako. Moi oyeba ezate. Donc c'est un peu compliqué mais ndoko ka to sala ka vigilant et vigilante. Pour na koyeba donc on sait beaucoup plus de vigilance na mana conseil na koper ça par rapport à ça parce que c'est un peu compliqué mais si supposons que tu vas en États-Unis sur les mobiles en États-Unis on a décalage d'heure tant ni ngo ba na ko compte pour episode la liba ba lamuki episode la liba ba lamuki ozo moi déjà qui où tu yende ko faciliter tâche pour na butu ba on se na moi sinon bengete po on a biso pe to za ya kolala déjà ils ont tous avec beaucoup plus de vigilance ou soit tu ko na famille no ba za na mboka wana ba mona na famille na yo bon c'est un peu compliqué quand même. Est-ce que tous un peu sérieux est-ce que Aruna parce que tous a battu tous a ba relation te na ba partout dans le monde tous na bango est-ce que pe ba kana pe comme là on a marqué ata beaucoup na libala te na relation monter mais arriver pour aussi voir mo so moi ce n'est pas du kotakino ça t'est arrivé aussi non moi c'est kotakine ngai non mais comme il a déjà dans une relation mon corps vraiment c'était très sérieuse pendant une relation sérieuse les avez pendant relation mon comme qui déjà presque m'a rampé à libala m'a tout mais sauf que le gars en question azaki na mwasi mais a bombelanga kazaka na mwasi moni donc a bombelanga azana mwasi mais a bombelanga kazaka na mwasi et puis azaki aux États-Unis d'ailleurs ma petite sœur Zena Diender qui est shérif les qui n'a vraiment na pesi mota ebi ma solo bien parce que a tchaki bango en contact na famille na bi bon comme olinga yo aux États-Unis nga na za poto yo na ebi vraiment bien té na celui qui n'a collègue na aux États-Unis comme ça bien ba aux États-Unis beaucoup ba so la peine les qui n'a pas me ramener sur les puis ma petite sœur elle est mariée aussi donc ngai moko siko ya après kana ba investigation ya makambo comme penda pembeni po ba yo mona siko famille ndé na bi bon dans sa investigation na très bien ton a sali ba investigation na boye a kosanga makambo susu bona ko découvrir na bana na ye na découvrir na mwasi yango bazala donc c'était un peu compliqué na sa investigation na ndenge na ngai na baki na ko likambo zo que sérieux parce que na mona ki un peu moi louche moko boye o mona mutu ndenge bozaki awo moko ba pele aso be ko kaka ye aso benga plus tambo comme netika yende so benga plus yo so bengi non na sana musala mama na so rappeler mutu ezaki to benga na appel vidéo mazo makambo nyonso mais quand eza mobile no comme si la relation étape boya obala c'est que c'est loko ezaki ya nzela te si siko hotel ke mais mutu yo to benga na air nyonso to na limite te d'heure to mona na air nyonso to benga na makambo tout mais comment se fait-il la minute yo makambo comme sérieux parce que j'avais déjà tout en moi il avait déjà écrit la lettre à ça commis lettre colonie à ça mungala bino
Bino pas totalement, parce qu'il y a juste une petite partie. Donc, à Tindi de la lettre, makambu tout ce qu'on a, il faut qu'il toque nango et parce que puis pas biso baluba parce qu'il y a la partie musu luba. Pas na biso papa maman kutu nanga, biso déjà des ana so présentation za libala te. Biso de ça la présentation fête te. Biso présentation ezaka ko ya la lettre mbala tie o faut tia na kati enveloppe à pesi. Peut-être babokilo quand des amis sur bakoya sur 2 3 4 bakola mais on quand mettre tout ça la fête c'était un bakongo parce que chez les bakongo présentation bien avec comme super comme on a présentation voilà tu vas ba uniforme ba tu peux biso za la rabongo biso za rabongo te parce que ça libala te il faut ne ozoya ozu facture na wana bonga ma penzande o er ko pesa dot na yo ah wana ni pas tout ça fête na nyo na ba uniforme siko e makambo wana sina zaki na déjà mbongo pe déjà na zana wa tina déjà mbongo nyoso parce que ngam na zana mbongo ba kuna sina bingana lingina makambo fête amna non non ngai na lingi photo ça fête amna yoso wa ça fête pour année soko zo boya ko ça la fête c'est que oyebi que vous na ba relation non bon mon nana ki bosolaka ba vidéo aki mobali na papa yo kangaka wana se mobali na bref allez nde siko yo et comme peut pembeni makambo ça les mandé na bibona landela penesco bien pour avoir beaucoup plus de postes qu'ils ont makambo libala nde après ça na landeli na ko découvrir ko bimisa kuna ba photo moi si na ye na bi mais attends ça vraiment père de famille et puis ça passé en église à na bomba église na chele la c'est non église ni te na bomba l'église na section na kati États-Unis na bomba Déjà ça va ma pasta. Ouais. Donc n'est pas ah moi c'est on doit travailler foulage. Donc déjà ba prière on ça sort moi. Donc et quand ce kakane na biso na les questions na ko investir ko faire investigation et puis on a monné on les qui na ko bisinga bien Lorette. Ko yebisa été. Tika kaka bongo yo pesa la cheki zingi na bi jamais na ko sa cheki zingi mutu makambo eza ya suri na no sona mutu na sample na ko kate nde na zuka ba photo nyoso makambo nyoso na zoki ya mwasi nene ya bana ba nyoso na tindelie na ton na tindelie azwa vertige ebelo aloba nanga mama limbisa na nyoso limbiso na lingi ondeka mingi aloba na po azana pardon ko senga te parce que ayebi ke makambo nyoso na sina découvrir. Donc, on a quand même vigilante, pour sinon, on a un petit peu à balinga, et puis à la fin, c'est le problème. Vidéo, photo, moi, c'est abîmé, et puis, ça après, toi, tu as pris quelle décision soit-il pour la relation? Tes décisions, on a moni bon, on a ébissé, et si là, ou benga kanga l'issue, parce que vous avez vendu, tu n'as pas salé, on est iné. Pour que oyo kosanonga oyo balanonga mo ebi que aussi longtemps tu sais que tu es marié mo lui soyo balangai pour quelle raison et puis otindi pe mbongo Patina qui déjà mouva mbongo so nzaki na dana mabu mamlo so na tinda bi nanga na opesa confiance na bata famille so na poto so na tindi mo ba kokolia ngo avant yo sa dana ba mbongo nyoso ebe bena ke famille na yebi ke famille na ende ko na moko na sina zaki na contact na ye donc c'était un peu ça donc voilà mais ngai na ko kaite relation continue na boyaki. Mais pour le problème, il est passé parce que les bateaux se traitaient dans la poteau, dans la relation, je suis savoir, mais ma base, c'est bien à connaître, bah c'est à poteau, mais il y a des bateaux. Mais quoi yo, fallait qu'elle s'en a vérité. Elle s'en a au départ déjà s'en a vérité que non Aruna, dans sa père de famille, j'ai des enfants, je suis naza à moi si, to balana soit to balana qui te met to vendre rakaka, au moni, mais est-ce qu'on y a son a bombé déjà tant ta bombé le parti vient mon nez bon à bombi. Ils sont déjà louches. Oui, c'est louche. On est là, c'est louche. On dit aux gens qui nous disent que c'est là, pour moi, j'ai trouvé que c'était. Elle continue toujours t'appeler. Elle continue qui et puis il y a qui bloqué, bloqué qui est, bloqué, qui n'est plus jamais. T'as choqué. Oui, il y a un YouTube, so quand je vais on y a une émission spécialement pour toi et puis notre temps à combo donc pour un respect et puis aux a musali nanzambe ne ozo ba kosa musali nanzambe ozo l'église ozo kamba. Respecter au moins ma fidèle église Zouana et puis aux affaires des familles on a besoin de chocolat et puis voilà c'était comme ça que c'était fini. Ouais ma pasteur mais ça fait choqué hein. Mais choqué ou t'es comment relation est comme déjà peu mais choqué toujours les que tu le poses à l'ibaya bien ni que choqué tel comme bon. Voilà, merci. Tout le monde a coché dans l'émission Nabiso. Aruna meilleur chef, pas de base de la Nini na Force One TV. On peut se chaîne comme Force One TV. C'est quoi? Lissanga Force TV. Ah, Lissanga Force TV. Tu vois, c'est servi déjà que même les locaux. Lissanga Force TV. Déjà la semaine prochaine, au moment déjà Aruna nous a appelé premier invité nayo. Nouvel concept, de un concept, tu vois, nous voyons Babiso tout sur la Bamaramutu na kati ya chez Aruna na Lissanga Force TV.
bato basepeli komona susu avec érotique te il faut komona na mona ate komona bozwi ate zona bandako na yo osala et ça bien merci na ya Doudou Kavulo Jazz Jazz tina tumbutumbu na ngai nazozela il y a problème te merci beaucoup na la question et quelques dédicaces avec tout le temps. Merci à ma petite sœur Jenda Keita Chérif, à mon beau-frère Sekou Keita, à Bailanga Leki Nanga Jena Keita Chérif. Jenda, nous sommes c'est Jenda Keita. Sango bande akuna liaka toni. Tu pas potinda akuna liaka. Leka akuna jeto tinda mbo akuna komisa te sana senga so tinda ka sekina zakati. Esekelo sekomaka. Esekelo Dani ekomaka. Kokata ate. Esekelo ekomaka. Mon Dieu. Oui. Merci na batuyo so Holanda lisanga forte et Holanda nyanga na Congo liziba ezaki vraiment émission mo kitoko na sepeli nango malgré le lobby singa babuzo ba mais bon vous comprendre kaka. Merci à l'autre Holanda biso en tout cas. Merci à votre bokate. Bakina papa Paul Fikipo. Papa Paul Fikipo misala motema maman Nathalie Fikipo. Motema maman Nathalie Fikipo misala FBT misala mo la bosanité Zadio en tout cas la bosanité Zadio Zadio na besoin vraiment un gros bisous. Félicitations à ba journaliste. Dans Kabango en tout cas des gros bisous en tout cas bien lobby et c'est Pélissa qui bisous vraiment et voilà. Merci. Merci à Sadoka Zadi, merci à Oscar Maritou. Bah, bon retour, bon voyage, voyage. Bon retour. Bon retour en Chine, mon frère ami Oscar Maritou, le millionnaire en kilote. Ma personne Richard, bientôt là. Affrontement, ça va moi et toi, Richard Koulembo, mon appel sur Motobiscodali, bah, je veux tout, merveille Kikasa, Zadio Kongo Jérémy, qui encore, Ernest Luzolo, mon pote ami, les frères, Yakati, Patunanga, merci aussi à toi, mère chef, merci à tout l'ingale, Jonathan Darnassi, ma caméra. Pour le jeune roman internet, merci Nayo de tout l'inga et tout le monde Dani Senda, tout le monde ma bisous bye. On a zinga et chicha. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la poso le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, lo que c'est topengando. Dr Guilain le Bourgeois, azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boeba suiwa. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Osuiwa. C'était Guilain le Bourgeois pour voir à l'opposition. Oh, pour vivre parce que pour les enfants ont besoin, ils ont des places dans mon coin. Pour venir, les benda beauté. Olingi benda benda beauté. Osa na poya ba bébé. Osa vraiment taille bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35, 38, 92, 31, 56, 48. Angola, plus 244, 93, 25, 59, 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain les Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.